famille. Mais oh, na bibo faire ba combattre la famille na bangoti. Na série nazolo bila faire tozana ba gouver le Gaulois, tozana ba le boga de la presse, tozana ba nasi ba serre. Voilà, tozana ensemble à l'époque wana ngana osana chaîne Natacha Gol officiel. Président na mabuma na base yebi. Firera muto munene. Robon ayebi mangam na loba. Faire azala combattre. Oh, faire au kana falite. Faire ala rakine na fali. Le kuta. Faire poster à Guigo. Faire rakine d'abord la famille na yemoko. Poster à Guigo na biso. Voilà. Et le bato ba combattre ka faire za famille na ye d'abord. Bali na kaeta. Ya monique ba pela. Tout le monde peut la message ba sola na Guigo la bien ba poster pe Guigo la. Vraiment. Et c'est pas le wana. Donc pour na na lo ba lo moko boye. Ba message mboka na biso. Boye ba ke ero que n'est pas grandeur de musicien lokola faire. Lokola fali, lokola wera. Il faut baka qui ces ala nango. Président ko na kiske. Mais voisin camarade boye mbane. Aza kifi. Open. Ba bilo ko na ezali na musique. Mais ce qui est ce qu'on a reçu ba na musique ti. Vraiment. Ero ko mekaye po esimite. Okute dali bango. Voilà. Ya moni ngai pour na faire na ko saka faire courage. Na ndenge olobi ke no na ne baba voice bimaki na ndenge yano moko propre o atike no libele ko kama na ote na bible pe baloba ngoti Jésus ko balobi ke no o kolia na muto oteka Jésus otuna Jésus na oteka yo nani eza nani na jamais oh yé muto oteka yo pour dire que non c'est normal faire le goal donc faire le goal à courage o perdre le kinayo yom to sali ke no fabule sale mabongo yom to sali ke no oligo la wana koma poto c'est faire go ya sala kiango rigola bango bato tout faire liwa pe amoko pe moni ba liwa msu pe soke zapo il faut se plaka nango pe bino bo ta nga e sa bino nga contre maître bino bo mona makamso étrange te liwa msu c'est la permutation pe nzamba sali muto akufa pour progresser na vie la musique eza la musique eza gigo lelo ko za nini gigo la supporter te constant na matanga eza faire goal la félicitation pour kundie mbangu mbangu oh et bien kundie mbangu mbangu au misé ta seka makalinge na morgue to il faut faire dans temps a fallu d'abord et là faire goal a préparer martyr faire goal azaki na ni na festival ba benga ki na nini na mboka na Côte d'Ivoire mais ça na côté mais problème ça na côté na ko o mo tela bibo constant on sali nga bien akundie mbangu mbangu akele na misé oh bakele na misé là on a misé dans bakele na misé balele na cabine center asali bien Isaac News et télévision l'homme simple José Young Pakistan ma bien lié l'image il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde Sosolam yeah Sosolam Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bolanda, émission na biso na Katia Isaki News Télévision. Commentez, s'abonner, liker, partager et ça la biso vraiment bien, abonner fidèle na biso, bon liker vidéo et surtout non c'est na bino vraiment ba partage na bino et que ça la biso vraiment ba vrai, ba on a ba s'abonner, te so tomber na vidéo et son ba liboso, non c'est na bino vraiment bo s'abonner pour vous rater ba news na Katia Isaki News Télévision. Merci na ba confiance na bino, merci pour la fidélité, merci pour na ba commentaire, merci pour na tout pour ça là vraiment pour na biso bo za la côté branché na kati ya chaîne na biso bo la biso du début jusqu'à la fin et que ça vraiment malamu. Le na yambeli bino contre maître de la presse Isaac L et le monde est au la masolo oyo et c'est pas ça qui na matanga ya Guigo là tout monde qui ekitaki et mataki malgré déjà bakunda qui mais contre maître azamwa na wenge faire ego la paix à outa na wenge Guigo la paix azam mutu o pe ayeba ki pe na wenge musique à maison mais parce que azaki musicien ya mboka ya ngwana na contre maître tant que moi na wenge to sola na vraiment ma solo à propos ya liwa ya enterrement ya Guigo là contre maître Bonio. Ouais Juliana bonjour donc et moti na ba abonné tout ya chaîne déjà oh na lo baradia que non na zampa na chaîne noté donc il y a aussi na bango ya no lelo ba excuser nga moi muke par rapport à quoi donc voilà donc ba moti kana ba abonné chaîne oh
Non, quand tu bandes bela, finalement, il ne dérange pas vraiment. Non, ça tout le temps, ça la canne, ça hospitalisé. Voilà, na yebi que nos bafans de belé batungisa maki makasi ndé bamona kinga vraiment na day vraiment ya Gigolate. Et na profité d'abord na pesa parce que c'est condoléances d'abord na famille artistique Mobimba parce que moko to peda ki aza artiste Gigola au monde que no absence na ngai zalaki. Tozalaki mingi pena mabuma na base Fureur mutu munene moyembi wazo katsanga pe braza. Et merci na sœur nanga Nadine Moulasi Wesso c'est quoi tante ya bana pesilanga mbote pa ya Coco Roberto Kemilo ya ba Moulasi na kati ya Bundes. Merci sisi na maman nanga Jeannette Makangila balobi maman wa demi vraiment adopté ngana comme alifantu na merci beaucoup à toi na noso sala pour nanga sœur nanga Florence Soula Mongala Paris moni ngana za moi dérangement gastrique. Ah bon? Voilà gastrique ne dérangeranga. Ya moni eri ko isaki ngai esengai ki no nazala hospitalisé. Et mingi na baloza na hôpital na petit na chèque de Paris donc petit wala tarabia nazaki na petit na nosis chèque atika revient chèque atika ngate yo petit na palais nazaki na donc na masa na nosis baloyo donc pour faire makas donc mystère nosis yaza mimi na ba bram ba petit wala tanga suki ya mais na ko pointe suki na ngaiza robeba donc mais ya moni que non na rétabli quand même na zongi donc en forme na za ensemble na bino ya on va que na ko le sabongo te erbenga pour na émission pour na makambo ya Gigola na lobi téléphone ya pour na za vraiment mona wenge pour nosis Mr Nosis plaza mona wenge abombe azabe mona wenge chèque de Paris pe mona wenge donc ba petit na tout à base actionnaire donc ba na wenge vraiment voilà contre-maître merci beaucoup pour la introduction na biso photo bani vraiment mambo na biso o etali matanga ya Gigola to mona na matanga ya Gigola to bande kufanda na cabine de sanitaire présence ya ba musiciens ebele zalaki ba journaliste ya batebele ba bande ko assister papa Hervé na moment oyo azalaki na vraiment ya matanga et c'est vraiment pas si mais to mona ki pe ebele ba ya kité absence trop ya bana wenge absence trop ya bana ya par-ci par-là ebele pe ba ya kité obika te ke bana wenge nde ba ya kité ba ya bande pe koya mais bana vraiment koya comme tel te oza vraiment mwana wenge na ebité okolo bande tinini na non voilà absence d'abord ya ba ministère na de ya Gigola na cabine de santé avant koya wana oui avant ndenge bato bando ya wana eza ko mapete moni to linga ko sala to dans système moko boye erozo makambo ya batu pe ba wa makambo na yo mutu so to yebi ke faire Gigola j'ai des nuances a era makambo ba te ah bon moi so vérité mutu tout na Kinshasa yebi ke faire Gigola moi na mboka faire Gigola mais na ko pesa cet exemple vers biso tsoni on dit le manzaka moi si nzambe CP ya mboka on a pesi mbote petit nanga David afandika wana ka pa hotel ngala za na Moïse moi na yo tout ça na la pesi mbote on dit que non président na ngala so na kufela petro mais faire ayata Bickleton a kufela faire ayata la coste dit la coste a kufela mère na ye faire ayata na mondo tozali na mokilo toza soko ya ka de ya baninga pe ba ya de na yo so on a fait ça moninga pe fait na yo contre maître koya na e wana ki ko ke kozala ba contre temps oui la posta qui déjà pourquoi oui la posta qui ba contre na le roi de la forêt a kufeli wasenu kipunda mama biso Sylvie Mapata o alambela ba faire biloko akufela mama na ye o azalo ko akoko ba faire yata besoin de faire quoi revanche ils ont revanche non ils ont revanche est-ce que la zone c'est revanche to lobi boye ceux qui assistent à batu na ba problème batu ko osani ba assister mais là on se pele comme on a que non batu ceux qui au moins pour la faire Gigola il y a beaucoup de personnes qui va assister ba ya ko ba poster batu va poster Gigola parce que azala qui bien na ba musicien tout le monde qui fallait poster qui le roi de la forêt d'abord a poster qui déjà c'est ça c'est déjà ngona il faut quand même avoir en présence bawo bayaki wapi ba musicien tomoni Kofi Olomide azalaki wa eza normal soki fait aye eza normal bato balobi makasi balobi comment faire Gigola alekaka epa Kofi na quartier latin alekaka koleka mais Kofi aye ko assister na veille mortuaire maintenant le roi de la forêt azalaki même na est-ce que c'est important le roi de la forêt faut ayaka ka veille mortuaire toi aya jour ba okuna oui papa na non question papa ndeni aza vene musique aza papa na tebota mtabimisa voilà abimisa na musique nenga bimisa ba Fabregas nenga bimisa ba Deplique nenga bimisa ba Roi David nenga bimisa ba musique ba zebele da bimisa bango
mais fait ego la tika jamais quoi assister à le roi de la forêt na makambo moko te siko ezala ndeti nini na la bibo ye soki oyaka ba problème ba baninga il faut baninga pe ba assister a pour sa raison te tanga ba soki Kofi ayaki Kofi aye na baninga na ye bobo sali ke ne vient na biso muta alinga ka visibilité Kofi so aye na baninga na ye c'est pas soki Kofi aye na kati ya bana wenge parce que na la ligne na internet beaucoup de personnes vont se plaindre que ouais bana bela wenge ba yete oh mais babindo ndazala kiti babindo mbedon ayaki na cadre qui master na ye azama na wenge na moni président na Librator que je salue vraiment l'homme de Elikata Matiti ils ont voir Elikata Matiti donc on va beta makasi Librator piana donc na bakama azala les musiciens oyo bwakanga na album c'est pas sorcier donc il faut na toujours na remercier Librator c'est ça libanga nga libanga ta yembanga ndeko yemba donc festation vraiment na Elikata Matiti wana mato kata Matiti vie na autre micro na ba il faut la kata Matiti pour écola moins trop donc festation na vraiment na moi bon on beti wana sali quand même que non c'est pas sur ces deuxième volume et zo mabe ya on a biso boye soki o assistaka bato na matanga bato pe bakoya na lobby le gola azaki na ba problème tangela ngata événement moko ya matanga mise moko leka bili kuta kufira père na bango fera ya ape masana yiti na lobby to bino mo bo analyser ki ke no ayaka ba matanga ba yango moko ba na ezalaka ni a pousser ndeti raison a pousser réseau que nous azana poto a pousser réseau que nous nazaki dans voiture na nga problème ya voiture et tali biso te o est important le roi de Fera Zule qui na mona na gigola a poster yo azala kwa koko na ye na musique a poster déjà na réseaux sociaux tala bino ko na wera tsaka te wera de sozuda na page na ye a poster yo munda ti etali yo ko polémique ekotika ndenge eza ba polémique ya buzoba yango mona bakeno on a beaucoup d'analyses au basa ba analyse ya buzoba na internet mais contre maître na wera na bibo na biso kaya kande gigola ngia c'est quoi tal non c'est côté mais non et non quand ça ba tout bon to ke ba le président na mabuma pe mabuma na base na travailler na mitso to ke ne braza akenaki pété te problème te bama aliboye bana kutu ebele ya J7 ke bayaki te ndeti nani po to mona ki aonaki azalaki te to ke échappé azalaki te bamisi basi bayaki ebele bayaki pe te esobolo kona botu okonome en plus na mboka na biso bokomozwa wera koma lokola mwa chasse moko boye soki wera yo likambo te boleki ba internet bokomoloba wera koma lokola papier moko bopona bato non bawera ne foto banga bango lokola tobanga ba Maiken era azalaki pauvre Maiken era azalaki po bablo bawera basala wana eza facilité ba mise congolais bokeno lelo basala ngo te vers biso aigle osala makambo oyo wera asala oyo wera asala mais ya osala na ndenge kifali vraiment est-ce que contre maître question na ngeza boye oui rançon malgré ayaki te maître mona ki atina ki papier carcol voilà chef azaki déjà wana pire bon il manza bazaki ba fait biso papier le prince bazalaki bana sima est-ce que nous va wera koya ya wera te wana bato musu balobi c'est là information balobi non wera za na kanda faire ego la tilelo alors kanda ne longo na matin est-ce que mutu wa wera président oyo asali faire azala ni azabongo ake zana problème na faire ba problème na boya kala non wera eloko osala président la biso eza nini aregretaka kaka po fere bato osala maki balobaki bango bato asala wera kanda wera de ezalaka place wana si lelo akita na te mais akita na ye déjà fois kipasi makambo na bango te preuve ane keno papi kako ese bongo aza chef na biso ya wenge azalaki esobolo wana donc biso tozala barando wera koza jamais na raki na mwana ne fere parce que fere aza mwana liboso ya biso ya wenge mais réconciliation basala na bango papa na mwana take mwana nano nazwi conscience ya kozonga epa père te kosenga père boli mystère kokende koluka papa te et ça sert à rien ah vraiment papa hervé nalobi boye mwana hervé famille kitisa mais aza mwana ti na ye na wera nani aza papa mpo na ye na wera nani aza papa wera voilà so déjà mona papa ke kobiki c'est pas mwana quel que soit niveau yo mwana c'est que faut te comprendre faire azwa temps yango na lobaka boye contre maître wera son te azaka na besoin un jour mais amiki nalobi boye oboti mwana na yo bozokanga mwana te se yo osepela nango omoni siko mwana na azongi yango nayesa bango keno bagolwa oyo ya bien basala effort bapesaka faire conseil baleboga bagouve banasi bavea biso bapaka bazala wana te ka mpona kolobela fere mpona mabubu na bango bazala bamoko mpo bata fere te bafetaka mpe fere président
tala mboka yeto comment que mon ami chauffeur comment kufela yo wana gigola kufi ba makambo bimé belé et so voilà vous dites quoi yo baninga pe baoza ba problème et tant que patrimoine ya mboka yaka pe ba problème baninga vraiment peut-être yo ki wera dana abete yo si so wera akufeli ba oncle na ye akufeli ba père banine frère aye wera benga na ye jamais alors héritier kutoya héritier na bibo héritier kutoya contre maître tous yo ni ba héritier alukana wera ti mais héritier kutoya to sola na pembe to sola contre maître présence ya wera elingo ça peut faire bien elingo ça eloko morote elingo ça eloko morote na micho na faire de wera ya aya te elingo ça la faire eloko te peut-être liwa ya gigola pe côté ya ye azonga comme okende ete aye na ba voice web bimaki na ba émission ba ya ne moko salelier le côté ende ya ngwana mais oui elo na bibo eloko côté ya ye ezali ke ndenge makambo ba voice kenge ki na va kufa tiki message na famille toujours de la deuxième personne de la famille sur 80 personnes batala ba voice wana ezaki voix ya gigola te oh là là mais nous mutu so na lobi boye moto aleki na émission ça l'émission c'est hors gigola natala ki l'émission ya bato mususu bakola pe baloba ki babi moment wana gigola zaki vraiment na trouble mental a perdaki abana koloba n'importe quoi et en fait ngai netinga tokota dossier ngwa bon to solola voilà neti ngai sikoyo na yebi keno vena nga kobwa mas pesa nga mbote pa maman Martini et pourquoi pas Jogo na biso William Balukwisha vraiment bazami mina merveille mbopé na niveau vraiment ya Belgique wana vraiment ba mbote na bino vraiment yango wana ba Jogo minene et c'est ce qu'on laisse na vena ngai balobi Martin Fayoul vraiment auto perdre a été venu oya président venu Martin Fayoul vraiment faut préciser was ko mi masanga ya Niki Bonume beaucoup polo muto yebi en famille beaucoup polo yebi makambo na masala nga Isaac calendrier de papa na Choukre yebi makambo yo petit na nga MHD garçon de la ville petit na nga Euro ministre yebi makambo ce que c'est boy c'est gigola moi c'est makambo gigola ngai makambo gigola o atika ki lokola message nazomona ngo eza makambo to kolanda ngo te pourquoi ngai na yebi ke no faire muto abomanga naza pe afa chérie ya mama na osani na obenga yana bango soki orligola wana oyo azutana yo keleka émission po osali nga makambo akosali fere nga nasepe nango te na bamessage agigola atikaki nasepe na nga yango te po yo oyebikelo yano moto aboma yo po soki ndenge alobi mpo na martyr nazwi na bafalisa mama na falisa baorli na falisi baya thierry na falisi bato tous te fere moto abomanga ototika message pa camarade na bagigola yango boyebembe mpe babeke ya fatire non te ebeka fatire te que son homme repose à paix omoni soki azalaka mutu nange aloba ndeke no osali faire egola pour rien mutu aye kosalir faire ego mpo ata bavoi sebima yo orli ntango ayaki nano ye moko orli gola ntango aye na plateau epai ave na biso noli ntambo ele sage ntango aye na émission wana apandi teke wana nayango mpe na ye mpe ya orli na nde mo abete tala question bien oyo ve na nga lesage apozaki yo alobi boye na ntango mwana mboka afere gola na prison ileki na bino akomi soki kobela eloko nde osalaki yokai soki basengi soki leki abeke mwasi aleki na asengi yo merci biso tosenga bato mosusu merci likolo $20 moto asengaki merci ye moko gigola ntango mwasi na ye me mbongo yango ekola mpe $20 ekola mpe $20 est-ce que vous comprenez? La petite poupée non. Après scène. Est-ce que vous comprenez? Donc merci par contre on paye quoi $20. Pour la mission nous a mis $20. Oh ça c'est 40 quelques mille francs congolais la biso. Est-ce que vous comprenez? Alors yo li merci na zwa ki a ki. Ya na nemo apete. Gigola na logique des choses azalé qui la bino propre mais il y a papa mon côté. Propre car parce que il y a ton dans ton sur la télé. Là c'est bon. Nana mère nanga Jeannette Makangila aza maman nanga propre te naza mère adoptif naza mère naza connaître maman Clotilde Boendela moi c'est pembe na kati ya Paris maman mokonzi peso mbote na Paris kata zo na kin na sœur nanga lokola sœur nanga adoptif lokola sœur nanga Florence Sula Mungala Paris sonné o ba non baza ba sœur nanga oyo ba accepter nga etake leki na bango au cas de problème ba se ba défendre nga on ba ke bola moleke belé
Gigola est à Koufi, a tiki message. Orly Gola, et t'as qu'il yaya, oh, tu peux faire libellé. On va saluer les clients. Nabi, chose grave. Oh, Moutou Azoloba, tango Gigola, Azaki n'existe pas, c'est Moukuna, Azaki n'a nous envie. Azaki tant oh, yo, le fait qu'il y a les émissions, a dévalé ce alors, pas l'ami qu'on dévoile, c'est qu'on est taqué qui n'a eu. C'est des faits qui ont dévalé tant on t'a coupé. C'est on t'a sali, au moins, on a pas fait. Au moins, on a zana, bah, tu vas monter sur pourquoi, Azeli les gens. Il y a mon azolo, il y a mon azolo, il y a mon boyer. Au moins, il va Orly Gola. Famille a fait, bah tu vas bien bien faire été. C'est ça. C'est ça on te salue bango. On est là qui porte pour la faire. Chéri go pourquoi tu es là le bazar est connu et là grâce à faire. C'est grâce à faire de tout mon famille la bango ya ngomona za mutu chance. Faire c'est chance ça. C'est faire qui a fait que notre famille est bana. C'est ba combattre ou dans la famille. Mais oh, bandara. Na bi bo faire ba combattre la famille la bango ti. Na série nazolo bila faire et tozana ba gouverner le Gaulois. Tozana ba le boga de la presse, tozana ba nasi ba serre. Voilà, tozana ensemble à l'époque on a ça na chaîne Natacha Gol officiel. Président na mabuma na base yebi. Firera muto munene. Robon, ayebi makamna loba. Faire azala combattre. Oh, faire au kana falite. Faire ala kine na fali. Le kuta. Faire poster à Gigo. Azara kine d'abord la famille na yemoko. Poster à Gigo na biso. Voilà. Et bato ba combattre ka faire les famille na d'abord. Balinga kaeta. Ya monique ba pe la famille pambo mi obo sali sa famille. Pona longi. Na ya chéri pas combattre. Pona. Ma ya tira lo bakita. Orly Gola kaka ndena. On a tout dit Orly Gola o melaki nini. Orly Gola o melaki nini poko mana niveau o le kana TV o ba obimisa ba voice bote o Gigola le bio ndela za boto ba makutu mutu yana ngamta se na koso ke na musique qui s'exalite. Mais na ta pour ça la showbiz eza makambu qui s'exalite. Ngonde makambu. Oh bon, poso sisi sukia. Petit à route nani, Moses ba nani, Mr Moses ba Abraham. Te ba bakata na suki na salon star be o za salon makasi na kikwiti. Ba simba beki. Encore peke no pona kata 50 minutes. Una kata 30 minutes la journée. Confirmer biso que qui ces ndenge Gigola na liboye mais Gigola ye moko na Luanda asala émission na masanga mekidem voilà pour vous dire quoi ngai le ça la pas ces années voici wana air pona nini air découvrir faire gola mtambo pour la martyr. Encore fan de sa famille. Famille sa maman, père plus Aza fa chérie à maman. Yem ka sala ke ba to balongwa na okesa faire. Les affaires égolaté. Té. Fa chérie à maman affaires. Gigola. Gi. Nous allons parler non maman ya, maman soki aye kaka, maman ya, maman soki aye na famille si ya olongwe. Mais nous allons la bercer pour bercer longwa yeti. Oh. Muta ba ça oh. Mais tala, no keso na micho ba te bepe ba sepeli ya. Ah bon? Mais ne Gigola kufi bongo, ba te bele ba sepeli. Oh, ba sepeli liwa ba tuté ba. Non, liwa pe ya mo moni ba liwa msu pe soki za bo il faut se plaka na ngope. Bino ba tala na e wala sabino na contre maître. Bino ba mona makamso étrange. Té. Liwa msu c'est la permutation pe nzamba sali muto akufa pour progresser na vie. Vraiment. Et ça va nesi vient na ngai donc Rigo Timba, le plafond de Montréal na kati Canada. Azara donc na grand frère na Guy Timba, baza ensemble wana na famille na bango. Ya on a biso boye. Petit na bébé cho so ka moni pe ke ndo makambo esimba te. Aye simba quoi. Mais gwa la musique eza. Gwa la musique eza Gigola loko za nini? Gigola supporter te. Constant na matanga. Constant na matanga eza faire gola félicitations pour Kundie Mbangu Mbangu. Oh. Eh ben Kundie Mbangu Mbangu mi c'est ça na morgue to. Il faut faire notre temps. Ah. Afin d'abord et là faire rigolo a préparé martyr faire rigolo azaki na ni na festival ba benga ki na nini na mboka na Côte d'Ivoire pour mais ça na côté mais problème ça na côté na ko au moins tena bibo constant on a sali nga bien Akundie Mbangu Mbangu akele na musée oh bakele na musée là on a musée donc bakele na musée balele na cabine center asali bien tout le monde peut ba musée o basola na faire bien bayaki tout le monde peut la messer basola na Gigola bien ba poster pe Gigola vraiment et c'est pas le wana donc pona nga na lo bakelo moko boye ba messer mboka na biso boye ba ke ero que n'est pas grandeur donc musicien lokola faire lokola fali
le rôle wera il faut baka kiss ezala nango président ko na kiss te mais voisin camarade boye mbane aza kiss open babiloko wana ezali na musique mais soki eza sikoyo bato mosusu baboma bango na musique te ere komeka ye po esimbi te okute da libanga voilà yango moni ngai mpo na fere nakoyesaka fere courage na ndenge olobi keno na ndenge babavosi bimaki na ndenge yano moko propre oyo atikeli libele kokamwana yo te na bible mpe baloba yango te jésus kuta alobi keno oyo akolia nanga moto aoteka jésus otuna jésus nani aoteka yo nani eza nani nga jamais oyo ye moto ateka ye pour dire que non c'est normal faire le goal donc faire le goal à courage autre perdre l'équipe na yo yom to sali que non Fabien sali mabongo yom to sali que non oligo la wana comme un poteau c'est faire le goal ya sala kiango bato tout faire le sali que ba que le poteau mais c'est que comme makambo wana vraiment conclure son na sujet ya matanga ya gigo la paix maman si la aigle légende azali na matanga maman biso et là maman Silia et le ba bébé te na lobi boye bato ba ko sa base biso que non faire maman Silia boye tala moi si kitoko maman Silia ami bombi moi si kitoko ami bombi mais ala kitoko maman oteka chine wala kitoko ebele balobi non fa pas mi bomba bonga dans ma mais na lobi boye ka chine la taki ya pamba ebimi kitoko présence ya Mathias na matanga ya papa leki na ye c'est normal au moins tazaki wana na maman bango mwana balok c'est belé vraiment mpo na ngai bon naza golwa te mais naokumisa teke fere azalaka grafe na biso ya wenge nga na golwa te nga na wenge men nalayisa bino nga na porte parole ya club de stade oyo erason moro tezoyakala te naesi yo lelo toza vendredi lundi nga na obengo na émission okutanga awa déjà bien déjà deboki parce que le roi de la forêt déjà le roi de la forêt alasaki alobaki boye ye soki alati déjà deboki na nzoto na ye donc motu tu alobelaka efata alata dia deboki donc nga déjà sultan déjà kolongwa nazalaka soki nabeli moi ça te dérange nga nde nazwaka sultan nalati sultan donc bato ya poto bokomprendre kaka no toza na presse ya kikwiti moro tezoya donc te na biso boye lendi yaka okomprendre moro te esa promotion nango na biso le roi de la forêt na rataté moro tezoya na kati ya moro toya déjà Jamaïque déjà makambo esalema na biso yo bokosepelaka formidable betati yangama formidable papa aleka ba niveau boka ngo te lindende ebeta affaire moro te koya awa open donc biso nane mo bete elo ya mo alobaki non moi je suis wengemen et je suis werasoniste bwana ba programme sultan d'ailleurs ya non toza na système loka donc tona kabinda wanga donc kabinda nani pardon masimanimba pardon bo excusenga kabinda wana ngeza adresse ya Ibrato tema za trop na Ibrato bo limisa tozaka na donc na masimanimba chaque mercredi et jeudi à partir de 16h 17h tokutana ka wana na bodili manzaka mwasi nzambe papi kakole sebondo motema mama biso ligne d'énergie papa na chilo na mervedi na petit kakole na grand kankol pour faire appel à moi sur libosa bobai grand kankol kazalaka ba chef na biso wenge musique maison mère CG na biso junior katakata na peso mbote na pesi mbote na bato tu ya wenge bato tu ya wenge vraiment o bakumisa les rois de la forêt vraiment tous la morote ezoya morote ezoya bato va comprendre que non morote na mitio de les rois de la forêt da clip déjà et tourné déjà bon dit les manzaka bazawana ba osa musana bango morote déjà to senga bino kaka no bébé choro déjà na senga bébé choro déjà aza bien morote na osenga Abraham même atazo katasuki azara toujours na morote Mister Nozis morote toujours donc bana ki quit taka nga na osala mobilisation pour mettre bana ki quit déjà awa lundi déjà au monde nga bana ki quit déjà to osala sélection ki quit morote sorti dans les attentes c'est bientôt déjà donc je crois déjà neto kota da ba mais awa et les rois de la forêt déjà 8 ans c'est que vous préparez ma mbaki morote to 8 ans par rapport aux autres animateurs c'est to sur à propos ya maso na biso ba fille to ça moi analyse mukier pour na biso ba fille to moi les filles moko boye na Nigeria je crois puis wana a poli partie intime na biso basi eza vraiment ya kopola vie pressée vie mangu a tombé na kuana na ebité okolo bani pona ba fille na vraiment ne mo abete masanga me finga ma ba déjà na kati ya Paris
merci ngama les grands managers na piso mbote pesa nga mbote pa mojare la soda makasi ya bien ces musique omoni na lobarelo moko boye ba fille lelo ba comprendre sur réalité ya mokilité via vitesse ça la mabete via vitesse ya Android neto lobaka eza nga mabete mais nga isola nga passe zo pona ba ola la mwasi likolo ya ba mama nga poto excusez nga pona terme oui ba ola la mwasi likolo iPhone sonnerait iPhone ce qu'on a tout naka balali likolo iPhone ozu iPhone appelle kokota la carte iPhone ezala appelle nani osola kala mutu français osola kala mutu lingala osola kala mutu ya portugais musala taso mutu pe mboka ya village d'Atana bino et so pas kwana ozo bona fi ba ola likota so $100 par exemple ngana monaki circulation mo vidéo mo bimaki ya ba partout papa mo babomaki papa mo babi babomaki pe boye ezo continuer eza ba réalité oyo na mboka na biso nazoloba tozo kende wapi bana basi bazo ba importance ya sexe te moni sexe eloko moko boye ememaka poto sexe eloko moko bomaka sentiment 15 minutes on se retrouve eloko zali nango posa mais bomelo vie so pas le wana ya moninga na mo ba réserve moko boye eloko ba bengi sexe na mo ba réserve moko boye ya makambo belé comprendre donc ngai moi si ce que vous d'abord na idée d'abord sexe pour na nga ko isanga ozwanga na nte na longa da biloko na pali conseil no ezani pour na bafi voilà yote na conseil eloko lo sexe ce qui nzamba sunganga na moni nazalaki ya loyenge na zo maladi te na bota bana na bana nga obota bon na mzombe na zo da bota donc conseil na opesa ka ngai na mois de fois mo opesa bato ba conseil pour nini nga so da muta sukoli azutana ya sukoli alati abimi ake osala makambo ya bêtise mais fi wana poli bankusu wana esala vraiment na biboye na eza normal na fi na biso mo pe na bandala abima ligorodoti likolo iPhone abimi ligorodo na sexe makambo na makambo lelo te biso no to mona makambo lelo parce que comme na kishasa ulesi makambo ko lia nie ba kongolais biso ba komba na basi ko lia nie pona mbongo donc na lo bakelo moko boye tout est possible à celui qui croit yo so croit que no so lia nie on se retrouver donc ba ope ba remona normal ba sala ngo donc pona nga na mona ngo eza grave te ba continuer ba sala makambo na bango ba continuer o eza important eza que no toza mama na bango mama Philo moi si ya mannequin ya kala balobi que no donc Zahir toujours mama na bango mama Philo on peut donc te bango baza ba film moko boye ba se respectaka toza neti na bino oza film moko se respectaka na ba internet fait to mona makambo ngoti ozo mona make no avant mutu ba aya osala émission na pe boye opesa ngane viens donc ba monde wana ezaka partout mais ce qui est important que c'est maîtriser quel que soit piaka c'est maîtriser koke liboso et a okomati na mutu ale biloko na 12h na mutu ale na 18h na la na avantage yo les 12h maintenant les 18h bon c'est absolument déjà ici voilà donc voilà copie platini dernier mot dans pour émission ouais dernier mot dans ezaka kino absence na la télévision eza par rapport à santé na za na problème vraiment gastrite mais nazo traité en déjà c'est na Florence sous la déjà tiaki makambo maman donc maman mokonzi maman Clotilde Mwende la mwasi ya pembe na kati ya Paris déjà tiaki makambo ba fan na nga à Paris déjà tiaki makambo maman na nga Janine Makangila bientôt azoya na Kishasa atiaki pe makambo na ye sœur na nga Nadine Moulasi Westo c'est quoi tante ya bana ayebi makambo na loba et Cobra Mas pese la nga mbote pa William donc badubi Jogo William azaka mina merveille bopé c'est la mbote pa na bango ba fan na nga partout dans le monde je vous aime tellement trop botuda kinga po nous zaki na de ki golate réseau pour laquelle na zaki vraiment santé dérangeant kinga ta su bomo na couleur pesa au perdre vraiment merci na bato to ba ozoma libakwa ko landa nga contre maître numéro na nga téléphone na pesa ka formaté mais na lo ba si tu as besoin de moi kene kaka na contre maître LTV okozwanga s'abonner na chaîne nga et soit komelinga na page Facebook na nga contre maître L continue na demande te komelanga kaka pour sortir na demande vraiment ekota te komelanga directement na mona ngo na ko répondre yo facilité donc numéro de chombo ya WhatsApp ndenge zalaka mère na ngaza leo na nga mwasi aza obengiye directement ozonga contre maître mais na émission na mo numéro ozo ba otia platine ba otia numéro de émission boss boss na ndemo abete patron
musala oyo ya passe ba patron ya chaîne musala oyo tosalaka ya passe bopesa biso mbongo ya méga te nga na oyeba à l'époque na 2017 na bande internet na Villa Nova avant nakoma na vie na ngai Brator soki bafutaka $100 il faut patron atinelo $150 ayebi ke no mbongo ya transport mbongo ya méga pe en plus bokobotina biso elo moko bavofuta yango tuna nga o bavie ekoti te boza mpe na système ya r ozwanga na mosala koyebisanga nombre émission te yebisanga nanga besoin banombre ya bavie po r otianga 10 émission par mois likolo ya $100 tobeta masolo ya banimero te nakomi na suka mais naopesa message eza message naopesa bachaîne mais batiaka numéro ya téléphone à travers message ekomela voilà patron boss vraiment ane mo abete numéro ya ndeko na biso mwasi aza kitoko r numéro eza wana bajo mpe baoluka babenga te bajo balingo te neti masalanga kevelu te te masalanga nata bourgeois na kati ya Paris masalanga lievin akoza mpe na besoin ke no te contre ngai kevelu te te apati États-Unis awa nana besoin na sponsor par exemple émission na ye Venanga Rigo Timba, les plafonds de Montréal. Merci beaucoup. Voilà, Bama Salanga Toubalinganga, Bana Touya Club de Stade de Werason, Bana Touya Wenye Musique à Maison Mère, tout se concentrer pour mon route. Merci beaucoup na Salon Star B, na Kikuiti Balobi Keno, quelque chose Babundi Sibino, Nzamba toujours na Bino, parce que petit Nanga Baroke Marara toujours ensemble. Tous na Bino, merci beaucoup. Mais Botika avait na Bino comme Abouete, faute. Merci beaucoup contre et merci à Platini. Hein? Platini derrière la caméra Platini. Platini Lukao, merci les gens. Parce que yon doit s'adapter. Mon nom est Lionel Matuta. Voilà. Mais il y a pas ça mais au Kangaba photo. Merci beaucoup. Et là qui bon ambiance, fait monsieur Sengaira bon contre-maître de la presse. Malgré tout coup na kala et Sengaira vraiment to qui na bon merci na abonné na biso tout. Oh Bolandi biso vraiment de partout. Merci na Maman Rose la patronne, sponsor numéro 1 à chaîne biso et émission na Maman Rose la patronne. Maman Rose la patronne. Sponsor numéro 1 à émission na biso. Numéro 1. Échappé la ninga ba yolo kuna donc voilà. Merci beaucoup na Maman Karine Luta, merci na Maman Yoyo, merci na la grande chérie Viti Sifa, merci na Batutu Vambolanda biso de partout, au peut ça biso vraiment lito, il peut disposer à battre na mino pour Olanda biso de début jusqu'à la fin en tout cas. Tonzamba zongi te tokuta ni mbala sima ba.